Salut la grande famille de B50 la mignonne officielle. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Bisopé toza très bien par la grâce de Dieu. Topé si bino mbote na kombo na Yesu Masia. Merci beaucoup na babone nyonso ya B50 la mignonne officielle. Na confiance au bon message na kopé sa biso. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de commenter et ça la biso toujours plaisir. La famille ceux qui est Bano liboso ozwa libaku occasion opportunité ya kolanda biso pour la toute première fois na B50 la mignonne officielle. En tout cas, soyez la bienvenue, abonnez-vous, aimez, partagez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Ah oui, ça aura toujours bonne ambiance, bonne humeur, tout solo la de tout et de rien sauf les injures. Alors, kota aimez, partagez, commentez et que ça la biso vraiment bien mingi. Famille libota topesi bino mbote ba enyoso balingaka mama B50 la mignonne na pesi bino pe bambote mingi lelo na ye kaka kozwa mwa na yibie nanu na yibie mwa mongongo na yibie ka ndenge ezalaka parce que moi santé ningani mukie et tolobi pourquoi pas to ya kosolola ensemble avec vous. Aimez la vidéo, partagez, commentez et kosala biso bien. Na kata miniature bozomona toza na couple Roger Kalala et toza na Sila Bisalu oyo aza mama yaba abakuka. Le 25 avril, c'était son anniversaire. Bandeko na ngai ka ndenge zalaka bato yo bazaka na bango na ba randote bato bazana bango te ke apesa position to ongai soki nani ongai parce que il y a des comédiens au pe ba pesa position qui était ngana za famille bota ngana za bakuka mais en tout cas na couple kala la vraiment batikala na bango netre ba respectaka ba grande sœur parce que bango nyonso ba wuti na libumu ya papa elombe ezala mama Belle-Vie ezala Sila ezala bango ba wuti na libumu mama Belle-Vie pardon, il y a papa Elombe. Mais pour tout découvrir couple Kalala, c'est grâce à maman Belle-Vie à travers ya YouTube. Parce que Bissonios Toyebi que à l'époque, ba groupe ebele, il y a ba groupe théâtral ebele et banda ko permettre te batuba salara banzonzing. Soto bandi ko tanga groupe Simbeza na kati, groupe Sinar Keza na kati, ba groupe vraiment ezalaka ebele ya ko mema bato na YouTube ezalaka moi passi. Preuve année ata groupe Simba yango moko na YouTube ezaka na impact te etalema te eza na visibilité te. Pourquoi? Parce que bazala na vision wana te ya ko se plonger na makambo etali YouTube. Alors yako se plonger plutôt na makambo yo etali YouTube. Alors Roger Kalala étant que Ime, étant que petit frère Moko Poli à mon que non c'est l'anniversaire de sa sœur, Azui a publié photo ya grande sœur nae en souhaitant joyeux anniversaire. Oh là 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 là, place au wapinde makambo et bandi. Naebite, est-ce que ko souhaiter mon topé joyeux anniversaire eza mabe? Eza mabete to ute ekutu ko monango anniversaire ya Sila Bisalu bazu ba vidéo tout ya kala tout tant on ba tout ya kala to moni ba ada voir même na vidéo ya Belle-Vie Kandi eza na ba chaîne na bango place o wa payer la sakete baza pe na manki ya babilongi wana et souhaiter maman la bango joyeux anniversaire. Pourquoi ba kende ko chango ba archive ba yebi ke ate bato vraiment ba souhaita maman abiso joyeux anniversaire ata bazana bango en bon terme te mais tous ba biloko nyonso ya kala to sangisango po écoute c'est la biso mbongo pendant que na ba conscience na bango ba yebi kete maman abiso na bato peut-être ba yo kanarati mais pour na rolia mbongo na bilongi tout comme pe na komba batwana basala ki enregistre ka ba po ba kotisa ba mbongo ba vidéo ezali na ba chaîne YouTube na bango o ba chaki maman Belle-Vie ba chaki papa Elombe ba chaki bato belé wana. Alors écrire qui n'a pas problème te tant qu'à Roger Kalala a posté nde et créer problème. Pourquoi vous créez là un problème? Roger Kalala alobi tout le monde est famille libota. Yendenga azana aza famille libota. Moi si na ye aza famille libota. Pourquoi? Parce que soki toyebi bango. Moi batumi balemi satu bayebi bango na niveau ya diaspora, c'est grâce à maman Belle-Vie. Mais il y a un autre qui ça
a poster, peu importe moto oye alingi a poster na page nae na chaîne nae to ndenge nini. Nzokande azwaki pe moko ya babombo kuna kendaki ko jouer. Akende ko jouer na chaîne nae kande ezalaka actrice akomi filme na ya bité na invité songolo ton pakala. Balobi bakotala filme te parce que boye na boye bino boyo kana te na mama biso. Donc ba fana quit o bakomi kokotisa ba confusion, bakomi kokotisa ba conflit, voire même na bato oyo bazana bango prêt soit prête te ya kosala rando na bango. Alors eloko oyo ezosala bien te la famille. Eloko vraiment ezosala bien te faut kotika yango. Alors nakoloba nanga mingi te balandi nyonso ya B50 millions officiel nazotikela bino Roger Kalala yemoko à s'exprimer quand na live OT so pe boke na chaîne na ye boke no remona ke à s'exprimer pour la toute deuxième fois plutôt. Mais concernant sa femme, alobi apesi suspension. Mama oyo azam kolo ako comprendre pourquoi à suspendre moi si nae suspension wana eza à propos ya nini tout comme pe dit à quoi. Doto za la mikolo bato bazoloba suspension tamulai boye po ya lobi inanea suspension tamulai boye pona nini azo manquer biso. Non, laissez le temps au temps. Naomi Lufuankenda akozonga sur scène ako jouer, mais pour l'instant toti kananu azwa soin ya foyer na ye, azwa soin ya bébé na bango parce que azana na wale botika ye vraiment azala concentré. Donc bo s'abonner, bo aimer, bo liker, bo partager. Tolanda Roger Kalala ensemble avec vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Bye bye. Abonnez-vous massivement. Merci. Bokomi koya moko ezaki na nyoyo ekomi na nyoyo elelo ekomi yo pour ne pas citer ba kombo ya bato awa. Daniel, c'est bon, on va ça là aussi une soki na si c'est traité à film asika. On va ça là aussi bientôt là oya ko jouer. Ne la comprendre qui était na ebité bato basala mama bongo baza ba vrai fan to baza ba faux fan. Mais j'en suis sûr que aza faux fan bato bazoya ko commentaire biloko bongo. Je ne sais pas mon kolonini oyo ngai to mwasi na nga to leka na TV to finga sila to loba que un jour to ko postara sur ceci la té un jour to ko loba sur ma mwasi la té question mark na ebité mon kolonini Toloba les Kamba Bongo. Premièrement, si la Aza grande sœur na biso na groupe Simba, la fille aînée ya groupe Simba, bato yo bayebi groupe Simba, bayebi que si la Aza grande sœur na biso na groupe Simba. Alongwa asala SB na ye, asala chaîne na SB, ndenge ngai pe naza na chaîne na nga RDTV, ndenge pe décor, asala kata groupe Simba, asala chaîne na ye décor Ilonga TV. Donc ndenge ba na Simba ebele ba sala ba chaîne na bango. Et comme ça biso binemi te. Toza binemi na silate. Bon ngai na mwasi na nga so na zo yo ba bongo bo to eza ngai na mwasi na nga. To ngala mwasi na nga toza binemi te na sila bisalo. Et en aucun jour nanu ngai na mwasi na nga to finga silate. Nanu pe to leka na TV te poto finga acteur to actrice moko boye ya RDC nanu to finga te pe to kotika la pe ko finga te nanu to finga te pe to kotika la pe ko finga te quel que soit si la belle vie Pechanga Laetitia Mwamba oh Popine Momoti oh nani donc bactérie nyonso kaka ya groupe Simba ata bactérie ya libanda to finga na noté pe to kotika la pena ko finga te. Alors ce que ça qui n'a souhaité si la bisalo joyeux anniversaire et commis péché to yebiti anniversaire ya sila to souhaitaka ye ya Pechanga to souhaitaka ya Belvi to souhaitaka parce que baza ba grande sœur na biso mais na yebite na mitu ya ba faux fanatique donc ba faux abakouk. Ce qui n'a souhaité si la joyeux anniversaire et comme il a changé maloba pour lui bosser to loba ki nini
nini otolobaki pour lelo soto souhaiter si la joyeux anniversaire et comme que to changer maloba et comme que bobongwani boso to zaki banani pourtant on a souhaité joyeux anniversaire na komi pe susu nani en tout cas botika ko mémoire biso na ba terrain moko o eza ya biso te bo mema biso ba polémique mo bo ezanga montu na makolo baza ba sere na biso baza ba leki na biso baza ba yana biso baza ba mama na biso donc mutu na mutu azana catégorie na ye oyo to tiaka bango mais lokola sila aza grande sœur na biso biso na sila to yebani na groupe Simba aza grande sœur na biso to yebani na groupe Simba Pechanga to yebani na groupe Simba Belvi Kandi to yebani na groupe Simba donc baza ba sœur na biso alors boya ko kabola biso te boya te boko misabiso non oyo aza mutu ya songolo oyo aza mutu ya pakala oyo aza mutu ya boyena boye non soki ezali ke biso na bango toyebana na groupe Simba te peut-être ya mosusu exemple roi Dinana là nakoki kozala mwa ba maîtrise ya koya koloba makambo ya Dinana na TV mais tant bino ba fanatique bokomi koya lisusu bokotisa biso na ba terrain mo bozanga mutu na mako tozo comprendre nango te toyebi te bamsu bayaka me pona nini na babiloko na bino botanga kombo asila te o totanga na biso à chaque fois soki sila zui trophée soki na occasion monani na postango pe na chaîne na biso na postango pe na chaîne so non félicitations mams jour azwaka trophée à mona mboka na komelaka pe na WhatsApp na félicitations mère il pas répondre nga il n'est pas répondant. Mais à ma grande surprise, j'ai souhaité un joyeux anniversaire dans la chaîne na YouTube, na posté, na TikTok pe awa, na loba ki yango, mais bato basali capti, bake ba memi yango, na ba page na bango, ba o pe ba comprendre ki, ba commenter bien mais ba fanatique ya simba mabe, ba fanatique donc na ko benga bango ba faux abakouk. Ba faux abakouk. Boye non beaucoup mi ko changer maloba na yo pe lelo ko mi ko souhaiter si la joyeux anniversaire oh lobi nazalaki ndenge ni pour lelo na ya ko souhaiter joyeux anniversaire to pona ko souhaiter si la joyeux anniversaire il faut ça la nani to il faut ça la nini arrêtez avec ça chaîne nanga RDTV eza chaîne nanga ndenge na lobaka toujours na changer maloba langa te ke ba sœur nyonso wana baza ba grande sœur nanga donc ngala bango toza na ADN moko ata bino bo mati bo kei bo sali soki nini ngala bango toza na ADN moko je comprends peut-être bolingaka ke naya to ngai to mwasi nanga to ya to finga tango to ko finga kaka bino moko wana tema boza ba faux fan bo pusaka biso na mafinga to ya to finga tant to finga bino bo sepeli na CCC après tant on finga lelo pourtant on lobi na royal lisusu et senga ke na yo senga pardon yango to linga ko finga te pour lobi to ya ko senga pardon to kotika pe ko finga pe te pour lobi to ya ko senga pardon biso pardon to senga ka nzambe chaque jour avant to lala pour toza bata mokili to sumukaka mais koya ko senga artiste moko to grande sœur moko to petit frère moko ya ko senga ye pardon lobby en tout cas to sala yango te pe to kotika pe ko sala yango te donc bon c'est la télé lelo Naomi to ngai na ya na ko finga président Elombe pour lobby tango na ko kende na moni ki président Lomba azaki utile pour na ngai na ko senga so président Lombe pardon non ils ont la sens te na finga Belleville lelo na fongoli live na bani ko finga Belleville papa Belleville na fini banguna ya Belleville bo sepeli après lobby to après une année 2 ans na yeli susu bon c'est na Belleville kandi limbisa ngai patati patata eza na tina te donc moko na finga Belleville en tout cas attendez
ba vrai à Bakouk ba ange adorable ya mam si la bisalo na pesi bino mbote esika bozali ba vrai na pesi bino mbote esika bozali bovanda bino kimia mais ba faux à Bakouk bato bazwa ko créer ba désordre bazwa ko créer ba biloko ezanga mutuna makolo ko ba bebisa baba ba bebisa chaîne ba tasila bisalo en tout cas boza ba tarotelemela bino ba faux à Bakouk na sali film na bengisi Bambino aye a jouer na film na mais ba faux à Bakouk ba telemi ba faux à Bakouk ba telemi pour non ata bo bengisi ba bombo na biso tokoya ko tala te na ebité ba bombo ngo muta bengisa ki bango Satan ba bengisi bango ba ke jouer na livre le ton ndenge nini et puis ngam na bengisi bango na za na problème nini naza na problème nini soki nga to mwasi na nga toza na problème nasi la bisalo boye biso ke non boza na ba problème nasi la bisalo na ko comprendre toza na problème na sala nini bon mona ke na ndobenga na ndotanga ni kombo asila ni babombo na otanga ni kombo la bango na ko bengisa ta moko te mais lokola ngai na conscience na ngai ezo reprocher biso ne loko moko te naza na problème moko te na artiste moko songolo pakala en tout cas si on a se reproché le logo moroté botika tant on décollera Gatsby azali na SB nazali ko bengisa Gatsby si le lope na bengisa kaye c'est pour dire qu'on a un problème moroté moko na kola na la moki na komi film mobo ezo senga nga si la bisalo aya ko jouer en tout cas na kolukaye so kaza disponible akoya ko jouer na chaîne nga. Sur la dispoté, ce n'est pas un problème. Après 2 ans, après 3 ans, ma chaîne est belée. Peut-être s'il n'y a pas hasard, l'occupation est belée. Donc, on a point wana, on a clôturé na point wana, on a Fox One. On a expliqué à abonné na yo. Ngai na mwasi na nga toza na problème ata moko te na artiste moko songolo pakala ya République démocratique du Congo toza na problème ata moko te. Je pense que ndena sala ba lève boy bat ba sala ba capture bazali alors tant bo sa ba capture na bino bo expliquer pe na ba fan que biso toza na problème moko te. Merci beaucoup Tina Lukute. Bavoué à Bakouk nde bangoyo. Bavoué à Bakouk bangoyo. L'autre fois, je crois, en 2022 2023, journaliste Moko Boye, je crois dans la poto, na boye na otanga Kombo, sala live pour batinda Bakouk bo kende ko se désabonner na chaîne ya Roger wana. Basenga na Bakouk bo kende ko se désabonner la chaîne ya Roger wana. Je crois c'est wana na 15 500 abonnés. Na compter na ta vendre ba abonnés bazo longora moko balongora peut-être 50 si je me trompe pas 50. Dans la bon dans la chaîne na ngai 50 à Bakouk balongwe. Bon baza ba faux à Bakouk. Parce que ba vrai à Bakouk baza batu oyo bazoka mot d'ordre ya leader na bango. L'Europe est vraiment mona ba communicateur wana ba komi pe na moi ba problème na Bakouk ba komi ko soigner sa bango tal le place to komi bozaka ba fanatique ya ba leader et non ba fanatique ya ba communicateur hein bozaka ba fanatique botalaka ba théâtre na biso donc biso mosala so za to pesa bino to divertir bino et puis to pesa bino pe conseil. Mais na comprendre te bokoma ko za ba mot d'ordre ya ba communicateur bokoma ko za ba mot d'ordre ya ba chroniqueur na ba journaliste donc journaliste mo aleki na TV aleki ya sai live non à partir à lelo bo sala boy bine pe bolandi yango et puis ba communicateur ba yela bino ba fausse information ba information ya lokuta ou eza vérité mais bino pe bo croire na yango. Prochainement, tu reçois la live, il y a bien. Dans les gavans, émission, on éclaircir Batou. Makambo, les cas, éclaircir, binongo, tout le bela. Parce que
bato ebele bakomi koya na balève bazolobaka makambo ya mabe mpo na nga mpo na mwasi na nga mpo na chaîne na biso et puis bato mosusu bakroire sur yango puis bato ebele bakroire sur yango alors tokoma so tomoni motu moko balobi mabe mpo na biso toye na bavraie information parce que so tovanda kimia mabe wana ezobota bato bakroire sur yango peut-être eza bongo eza or eza nango bongo te donc biso toza awa naza Roger Kala la mobali ya Naomi toza la chaîne na biso RD TV place où tokoma ba film na biso tsa ba live na biso en tout cas toza na problème atana mutu moko te toza na problème atana mutu moko te ni mwana moke ni yaya ni mwana mwasi ni mwana mobali toza na problème atala mutu moko te toza na problème te na clôturer na point wana oyo ezalaki entre ngai na ba faux Abakouk na bandi yango bien problème ezalaki entre ngai na ba faux Abakouk ba vrai yangani te ba ange adorable te mais ba faux Abakouk bao bayaka ko créer ba zizani bao bayaka ko créer ba problème pour que ba live na bango etalama pour que ba chaîne na bango etalama en tout cas bino ba vrai fan bolanda ne ba mot d'ordre ya ba leader na bino botika ba communicateur wana botika ba chroniqueuse wana ba chroniqueuse wana botika ba sala makambo la bango na ndimite soki tant ba sala ba live na bango ba zo rappel ma ba 10% ba yotika la bino to ba yotika na ba chaîne YouTube na biso ezate ole ke boke okotsa mbongo na ba chaîne wana oyo ba ya ko na ba fausse information wana vous me so te oche chaîne na yo ya film no lingaka banda ya film wana ta 10 fois ta no film wana ta 10 fois ta film wana ta 10 fois talo bandelo ole ya kotsa mbongo place bazo pesa no ba information ya lokuta place bazo lo ba makambo sanga mutu na makolo. Merci beaucoup to longo la point wana to continue na deuxième point na biso oyo eza ndezolo ba makena Naomi alongo na famille Bota Naomi boye tout tapoter dans l'écran tout liker Naomi a Barros azomona la té avant dina nous voilà Naomi aza artiste comédienne formée au sein du groupe Simba Nanganaye toza bana ya papa Elombe toza na groupe Simba lelo azana epa Bellevue kandi esika wapi atunaka mingi esika wapi internet eyebiye esika wapi babimisi na monde ya nzonzingi esika pi monde ya nzonzingi ebimisa ye Eza et pas Bellevue kandi la patrona que je salue aussi ici ka azali ce gars la live na biso na PC bambote belé Naomi azali na suspension na moko mobile na na pesa ye suspension pour la moi ba bêtise moi mike na suspendaki na baki pour le moment au retourner les sous ata esika mon côté ezali pas Bellevue ezala wapi a retourner te to solo dans pena Bellevue kandi ayebi et puis groupe Simba pe yebi yango wana Naomi azaki na suspension mais oyo bato bakomi koloba ke non Naomi alongwe famille Bota non famille Bota ezanda ku ya Naomi famille Bota ezanda ku ya Naomi donc Bellevue TV ezanda ku ya Naomi Bellevue TV ezanda ku ya Naomi voilà donc Bellevue TV ezanda ku na ye c'est pas grande sœur na ye donc bis toza bana papa Elombe bana ya groupe Simba quand ndenge ezalaka papa boti bana ebele
grande sœur Belleville azunda kunaye azuna Naomi bazovana Naomi donc bavanda na Naomi c'est un peu ça pour que na expliquer bato bien mais wana ya empêché que Naomi akende pe na ndako ya grande sœur Songolo Pakala akende pe na ndako ya grand frère Songolo Pakala akende pe na ndako ya petit frère akebo et beki pekisi nango te mais Naomi aza na ndako ya Belleville kandi la patrona aza famille Libota apasakata na mingi na bato ya famille Libota ndenge nga pe nazali ovande pas grande sœur Belleville mais mikolo na koma so na ndako na ngamoko donc bato bazala ba faux compte na TikTok botika kopanza sango ke Naomi alongwe pas Belleville Belleville eza ndako na ye Belleville eza grande sœur na ye voilà et c'est olongwe pas grande sœur na yo pour changer grande sœur et c'est va changer la grande sœur hein Naomi aza na ndako Angela mutema na yo evana na kimia mutema evana kimia toza genre ya ba artiste oyo ba créer ba polémique te oyo ba créer ba bêtise te oyo ba beba na bandeko na bango te toza genre wana te et bientôt là on a 6 scènes on a suspension et aussi là on va calamité je crois il y a peut-être une année merci beaucoup bon c'est là autant comme la film mais malgré tout à moi là il était ma comme la film li conjugal et aussi là bomona qui coach d'Acosta bomona qui décor ilonga bomona qui bambete ba Glody ba Maman Nzita en tout cas bazala ki wana situation ebele bongo Nope Jonas boni yo camarade na Nope Jonas ça bien nous posa bien je crois yo robot Félicitations au couple, vraiment. Merci beaucoup. Princesse, artiste assis la raté. Artiste assis la raté. Artiste azara artiste. Même après 2 ans, même après 5 ans, azara artiste. Bon, mère, bon, la longue c'est une année, 6 mois casse. 6 mois casse. Bon, la longue une année, la commission 6 mois. Ferme ta bouche. Message moi l'équipe Mbango mon ta commis en a X beauté fait là bon. La comprend message moi l'équipe Mbango. Aozo ngana kala minité. Peggy Toasu, aozo ngana kala minité. Bientôt là aozo ngana succès. Maman, makambu ya Naomi to makambu nanga boza esika mosusu boko zoya vraie information te apparaît pas na biso moko. Hein? Makambu ya Naomi to makambu nanga
boza na esika mosusu te bozwa vraie information te kaka epa na biso moko. Voilà. Donc ata mbula ebeti ata bakaki ata ya nini, donc bozwa vraie information kaka epa na biso moko. Ce qui est vrai, Naomi aza na problème moko te na grande sœur na Belvi Kandi. Voilà, aza na problème te. Donc aza na problème moko te na grande sœur na Belvi Kandi, aza na problème moko te na grande sœur na Ixi Peshanga, aza na problème moko te na grande sœur na Sila Bisalu, aza na problème te na grande sœur na Marina Laba, na grande sœur na Aziza Kengube, na grande sœur na Liza, na grande sœur na Meta Pinga, na grande sœur na Popine Momoti, na grande sœur na Lina Lyoto. Baza ebele aza na problème ata moko te. Voilà. Te azwi pe repos pe te repos eza soki moto asali mingi il faut apema aza ne na suspension. Bafani badéclare te bafani bakanga motema kala mingi te azozongela na ye. Bafani bakanga motema kala mingi te mama Naomi azozongela na ye. Ce qui est sûr azali nde na suspension. Donc là il va lelo nasalaki yango kaka po ke na éclaircir bato ki ngai na mwasi na nga toza na problème ata na artiste moko te. Ba artiste oyo baza na ba problème boyebi pe bango boyebi pe bisika bazalaka et puis bosepelaka mwa bosepelaka pe na bango nde bayaka bafinganaka oyo aleki koto abwaki ba jeton oyo aleki koto azongisi oyo aleki koto afingi. Voilà, toza na problème moko te. Noko bonsoir. Namonaka yo responsable kata suki oyo vraiment malgré qui vedette selon et simbi yote sabiti. Voilà, déjà pour répondre yo ce qui yo moins que suki simbi ngate peut-être moi sinangai bon peut-être était moi sinanga sepeli na suki oyo ngamona sepeli nango. Voilà, donc un responsable va faire un conseil par rapport à ma camarade non kata suki salabo ceux qui peut-être le na kati suki na kiti suki au moins peu mon sous pas hier non aux responsables ceux qui ont SCP sur. Voilà, c'est un peu ça. Naza dame marié naza papa ya bana grand frère ya batu ebele ba remarque ko ko pesa nga eza peut-être conseil par rapport ya ndenge nazotambusa vie nanga mais makambo ya suki eza important te yo asala nga remarque que non kata suki. Voilà, ce que moninga peut-être nazobunda na nzela nazoswala na nzela naofinga bato na nzela là au moins yaka pesa nga conseil que non ndeko oza responsable koki kofinga bato na nzela là j'accepte. Ndeko okoki kosuba na nzela te ala j'accepte na kondima remarque wana mais remarque ya suki eza na ntina te eza na place te. nayebi te suki ya baresponsable ezalaka suki ya bamoin sérieux ezalaka wana kaka biso bacongolais biso baafricain nde tokóma na bamwa makambo wana. Voilà, mais ce qui est sûr ce qui est si eza mutu na nga na ko changer look ngala mwasi na ngaso to mwasi na ngaso le bino ate kata suki bon défriser sala moi boy kata mandefu sala moi boy voilà, c'est un peu ça. Donc tout ça mambo suki mopanzi mais na sepeli pour na remarque na yo mais eza la place te, c'est un peu ça. Mana wazali na ye aza na suspension azali na suspension
Je vous aime beaucoup, mon coco. Ok. Voilà. Nagina Kata Live. Nagina Kata Live, moi, mon mon quota. Voilà. Vous êtes famille Bota. Non, non. Nga nazana Msimba, naza Lyon. Tozana ba Lyon, na ba Lyon. Ya groupe Simba. Après, toza pe na Makila. Ya ba famille Bota. Pour ba grande sœur na biso. Tola Makila ya ba Péchalov. Tola Makila ya ba Ange Adorable. Tola Makila ya ba Décor Ilonga. Tola Makila ya ba abonné à Jérémy Babenga Banai. Tu as Makila ya ba Jérémy Chabani pour toza ba Lyon. Tola ba Ndeko. Tola ba Ndeko. Point à Souka, Ezaki film oh Naomi a préparé pour la bino sale coup. Zambe abattre la bino pesa maman Naomi Mbote, elle nous manque beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Film a préparé zo kota calamité eza sale coup. Sale coup au bomo na Omari, age Omari Kabongo que je salue. Papa le mabana Kabuskorpa, un vieux que j'aime beaucoup. Na posta que l'autre fois banguna baye bayo tuna akufi bamsu baye bazolo ba n'importe quoi. En tout cas, page nanga ya TikTok, page nanga ya Facebook, chaîne YouTube na biso, eza place ya ba polémique té. Eza place wapi biso to yaka to sala la promotion ya chaîne na biso, to ya ko pesa ba fan na biso ba information o etali Moussa na biso, o etali vie privée na biso té ha. O etali vie privée na biso té, o etali Moussa na biso. So vous remarquez bien batu musu bazo tout na makambo etali vie privée na biso, nazo répondre dango awate. Nazo répondre dango awate mais awa nazo le makambo Moussa là. To sala to ba ko sala pas to ba ko kabula mo makambo donc ça parle des choses quoi. Ici to ya ra ko lobela Betty Lomako, merci beaucoup. Donc biso na page TikTok na biso na page Facebook na YouTube tu as ko lobela Moussala. Pour battre musu ba ko mi ko canceler non na ko lobama papa la sani non. Naza la problème moko te na papa ale mabana, c'est mon vieux que j'aime beaucoup et il pas linganga mingi. Merci beaucoup Rose. Merci beaucoup Rose. Donc na oya ko beta masolo ya vie privée na biso te awa na TikTok. Na TikTok. En tout cas, vous excusez vie privée na ngai ezaka ya ngai. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Pour bino pe ba fanatique, vous avez na vie privée na bino. Tant peu boyaka na ba commentaire, mon ate mutu moya na commentaire, le bino ngai naza intel, naza papa ya bana boye, na sala ka telle place, naza boye. Ya bino bobombaka. Ya biso de bolingi biso to yaka to tandaka makambo na biso. Ah non, biso na bino relation ezaka ya théâtre, bino biso sala théâtre, bino botel la théâtre. Point barre to suki wala. Mambo telle vie privée na biso en tout cas. La carte ya vidéo et bomba marawana. Voilà makambo na biso moko na ba famille biologique na biso. Voilà. Bonjour Fallon. Donc na papa len toza na problème ata mo te na papa len peut asali loko moko pété juste eza promotion na sala ya film ezo ya kala mingi te ko ta chaîne na biso sale coup. Communauté les oyeko toza communauté mo de recherche balukaka kaka makambo bayeba kaka. Divine, merci beaucoup. Merci Divine. Ah, merci Yalou le pour la lumière. Merci Yalou le pour la lumière. Ça va être à 100 $. Princesse, ceux qui te ont balana.
natuni soki bozo balana. Nda comprendre le message non bien te expliquer on a bien. Ma belle sœur chérie Eden Malonyi. Salut à toi Eden Malonyi. Les qui arrivent Malonyi. Grande sœur ya Planeli Malonyi. Mais voilà je pense abo il le na yana finga artiste moko songolo pakala. Pour lobby na ya kolega susu na émission isu na senga pardon eza genre na bisoté. Bisoto senga kaka nzambe pardon oya kela likolo na sepo eza ya ye. Lokola oyo etikali oyo eza ya mutu te yango pe toyaka kosala mutu mabe te toyaka kofinga mutu te pour que lobi tosenga mutu pardon. Rachel na bon sa fille nga mama fille to na bosalela ngote soki fille tango bimisi nga mabe bondi maka bongo soki bimisi nga ndenge nini boso nga bongo. Hein? Bozela te ndenge bovandaka botaka ba émission na bino pa ba chronifoati ba chroni mama ba chroni nini bozela te to ya to finga bozela te to ya ko finga to ko finga na biso te to ko finga na biso te so yibo sepelaka na mafinga boke ne pa bato ba finga wana boke no soutenir bango biso lo finga te biso lo finga te. Voilà, naïka na expliqué na ba faux abakouk oyo ba mona kinde na souhaita ki joyeux anniversaire na sila ba mona ki yango mabe en tout cas bo excuser nga po sila azape ya na bino pete azape na bino pete. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine ko koma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yelibino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango oyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo ozo na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana
somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na bale lisusu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.